affaire Cynthia Wadol na Patrick Igor. Na kanisa bolandaki, ça fait 2 semaines, message ya Cynthia Wadol. Oyo alandaki yango te, akoyoka message na ye, na kotia audio awa, pour la situation ya Patrick Igor. Alors, o balandaki yango, na kanisa bozolinga boyeba, dans 2 semaines oyo, makambo eza ndenge nini, likambo nini ezoleka na minute oyo, na sujet ya Cynthia Wadol na Patrick Igor, comédien boyebi. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa tozolanda malamu message ya Cynthia Wadol. Boyoka ngona no bino pona ba o bayokaki te boyeba de quoi il s'agit. Bolanda audio, s'il vous plaît. Ok. Alobaki que c'était préférable à Zwanda Kunakini. De telle sorte que ce qu'a zongi boui. Ero linga kende susu kine ça se que afuta ba flight tout le temps parce que ça dépense ko futa ba flight tout le temps. Il y a comme plus pour que na kin so vous remarquer bato balanda Patrick Igor mingi. Vous remarquez que Patrick Igor a comme plus que na kin a zongi poto kin a zongi poto kin a zongi poto. D'accord. Bato na ya comment passer en plus na kin que na poto. Et là qui t'a rana le bail que non vous mena zonga ndaku na na tika ndaku na aso na zongi poto et que na la posa zonga kin. Non, il y a un ndaku na ngai. Et t'as bien. Et jour où il y a komisaki mbongo ezaki que abandai kokende kotala ndaku mo ba proposaki ba commissionnaire des alakaka. Soko tamona ba commissionnaire fosa na mbongo yo na maboko. Tout à fait. Parce que ero komo ki etala ndaku soko sepe na ndaku ofuti aussi na ba commissionnaire mbala moko pesi mbongo na yo. Et era kenda kotala ndaku ngaki na koteza cuisine américaine et puis la scène ngo ba vigile basante eza na posa azwa ndaku mo ezaki ba vigile baza so muto na kota oke na okamba Igor il faut ba tuna soki ba kotisa ye ou pas ne koma na ba kina ba parler koma na bongo et era ke kuna remarquer déjà que vigile na c'est azate et quoi que kutanda ko eza cuisine américaine eza na posa eza séparé cuisine eza na kwena ngo salon pe na kwena ngo pe na kwe era bonyo ngo ba si plein na ngote. D'accord. Azonga ce qu'on a flat na ina mbongo na ye. Amata likolo moto ne bazu ba katie sac sac ke na passeport na ye et ke na mbongo na ye o fa futa garantie. Donc ke na ba carte bancaire na ye ke na biloko ne nyonso o azaki na ojo wana ke. Na comprendre. Na bicho ndeko na biso azakale na ki. Moya zonga photo ezati. Bino moko yebi siko mwana poto oyebi ke na sala ba navette na kin poto avanda siko na kin na bicho ke ana ici de secours moko te comment est-ce qu'on cause na bicho ba ndeko na nga ba obolanda biso bato bozana mitema malamu s'il vous plaît so moyen kozala yo sunga Patrick Igor pour essayer kozala moté parce que problème est comme Patrick Igor comme la Cynthia et comme la bino bato bolanda biso comme la yo et alors donc ba pose vraiment na mitema malamu. D'accord. Patrick Igor de telle sorte que azonga poto la bonne famille. Ok. Donc mais Igor ekokwela nga Wadol ekokwela alors ekokwela bi bato balanda biso. Ndeko na biso na minute oyo akangami na kini. Akangami na kini moyen azonga poto ezati. Avion Sili. Pourquoi Patrick Igor akangami na kini? Tout simplement parce que Nicolas oso bato balandela o balanda moi Patrick vaccin. Babi ka komi
na poto. Ambo. A préféré na plus que ça na ye tant que ça va makam na ye ou ça pour ça la langue de comment na plus na kin que a na poto. Et du coup, les patrons comment na habitude au kende ya na kin ne balobara chaque jour n'est pas dimanche. Il y a tout au parti la kin na ke kutana makam. Vendredi. Ah OK. Kutana mo ezalini. Patrick ba yibie biloko nyonso oya dans sac ya mbongo. Ba yibie atambula na sac ya mbongo. Na ye na kati ils ont la carte bancaire na ye, ils ont la passeport na ye. Et choyo, de qu'on a mis sur kamali na kini. Ana mbongo te, passeport na ye qui donc ba séjour na ye na flight sili déjà donc asa vraiment na évité. Dès la solo na ye, je ne peux vraiment pas être à sa place parce que la sentir comment est-ce qu'elle ne connaîtra asa vraiment que souffrir intérieurement. OK. Donc voilà. Bandeko boyoki audio boyoki makambo wadol alobi. Alors bandeko lelo banda wadol alobaki makambo wana tokokisi 2 semaines tozokende na 3e semaine. Mingi bolandaki yango epai ya Marie-Laure Mwaka. Yalor. Alors bandeko Cynthia Wadol message na ye boyoki yango lisusu pa na ngai. Alors alela déjà ça fait 2 semaines pour na Patrick Igor. Lelo oyo tozoluka toyeba position ekomi ndenge nini. Bandeko position eyebani te. Po Wadol mutu akoloba na biso to Patrick Igor ye moko akoloba. Me likambo akokamwa Patrick Igor azwi kuya makasi boye a préféré a communiquer na Cynthia Wadol na telefone. Bandeko eza likambo ekamwisaki ngai. Sima Cynthia Wadol aleki pa ya Marie-Laure Mwaka. Cynthia Wadol abeleli na mokili. Anteta Patrick Igor ndenge bino moko boyoki akoma kokende Congo ya tro. Anteta Patrick Igor boyebi aza na bonne relation na pasteur Mike Kalambai. Na bakuya boye bandeko oyeji Patrick Igor. D'après bino Patrick Igor akobanda wapi? Poza na Congo eza urgent na flat oyo alalaka mbongo esili. Na kanisa akobanda na Cynthia Wadol te. Soki akoloba pe na Cynthia Wadol me fo loba na ba chaîne oyo eza kuna. Aza pe en bonne relation na Tracy Mbelenga na Claudie Suka. Bango bako soka bengi bango bako tinda chaîne na bango eyamba Patrick Igor. Patrick Igor aloba pona ndimite Tracy Mbelenga na Claudie Suka bako négliger Patrick Igor pour passer na chaîne na bango na situation oyo. Pe Patrick Igor ayebi yango. A part wana Patrick Igor aza pe na relation ya ndeko na biso oya mobali. Aza na ba salon suki na poto. Aza pe na salon suki na Congo. Tango kutu ba Tracy Mbelenga bayaki bakenda susu na salon ya ndeko wana bazala na Patrick Igor.
bazala ndeko wana mukolo salon Tracy Mbelenga na Claudine Suka na Patrick Igor. Donc Patrick Igor aza na ba relation na monde ya YouTube, Facebook ya kosakana te. Aza na ba relation na ba Grace Mbisi. Même inga na yebaki te ke Patrick Igor azaka na relation makasi boye na Cynthia Wadol. Nga na yebeli Patrick Igor ba Grace Mbisi, Patrick Igor ba Tracy Mbelenga ba Claudine Suka, Patrick Igor bato ebele na ba Jazz Kavulu obesoki Jazz te me aza penza na ba relation ya kosakana te na bato YouTube, Facebook. Na Congo toyebi otomonaka mingi na belili Pasteur Mike Kalambai aza moto liboso akoko loger Patrick Igor na situation oyo basalela ta ba démarche nanu ya passeport na ya document perte de pièce abongisi de biloko ya bandi na Cynthia Wadol. Cynthia Wadol, chaîne Kangama, ça fait 8 mois, les lobes 9 mois. Facebook à Cynthia Wadol, et ça la capacité de communiquer les Kambouté. Yangwa Keipa ya Laure Marie-Laure. Marie-Laure a communiqué, on a plus de 12 000 personnes. C'est très bien. Mais situation oyo, ndenge Wadol alobel na audio, eza penza très très grave. Soki eza bongo, soki eza bezte. Po ngai, tango nalandi bodio, en tout cas, eloko ya liboso na moni, Patrick Igor asali buzz. A utilisé Wadol. Mais bandeko basakanaka na vie ya mutu te. Po soki eza bezi te, Patrick Igor azo souffrir. Aza penza a danger. Yango ata ide yelaki nga eza buzz, fona mona yango kaka ya solo. Mais nga tango na moni yango ya solo, Patrick Igor ye mukolo nzoto. Pourquoi se comporter? Aza na comportement moko, on dirait à vivre une situation en athée. Pour siko, ça fait 2 semaines. Bato azo communiquer ngo te, bato azo lobela ngo te. Na 2 semaines, on peut positionner banité. Donc, rien du tout. Yango bandeko, naika okabola bino likambo oyo. Ba o baza na kini na poto, boluka situation, toyeba. Patrick Igor, réellement, soki problème nini ezo passé na vie na ye, na ngonga oyo. Ngai papa robo na soki siawa, po tika la malamu, et ciao. Ok. Alors, on a dit que c'était préférable à Zwanda pour la Kine. De telle sorte que ce qu'il y a zongi boui, les sous qui les ajoutent qui a foutu à la flight tout le temps parce que ça dépense au foutu à la flight tout le temps. Il y a comme plus pour que la Kine, sauf vous remarquez, maintenant, la Patrick Igor Mingi. Vous remarquez que Patrick Igor a comme plus pour que la Kine a zongi poto, qui n'a zongi poto, qui n'a zongi poto. D'accord. Maintenant, il y a comment on passe à plus la Kine qui n'a poto. Et là, il y a le bail que non, vous mettez sur la et bien. Et jour où il y a un qui mbongo, ils ont dit que abandonné pour qu'il y ait un commissionnaire des alakaka. Tout à fait.
soko sepe na ndako ofuti aussi là na commissionnaire mbala moko pesi mbongo na yo et là akenda kotala ndako akenda koteza cuisine américaine et puis na scène yango ba vigile bazati ezali na posa azwa ndako mo ezaki ba vigile baza so moto alinga kota okenda oluka bato igor il faut batuna soki bakotisa ye ou pas nekoma na bakina baparte nekoma na bongo et elle akei kuna remarqué déjà que vigile na se azate et quoi que kuta ndako ko ezali cuisine américaine ezali na posa ezala séparé cuisine ezali na coin nango salon pe na coin nango boye na boye elle akonya obonga si plein na ye nango te d'accord azonga sikoyo na flat na ye na mbongo na ye amata likolo ya moto nde bazwi bakati sac eke na passeport na ye eke na mbongo na ye oyo efafuta garantie donc eke na bacarte bancaire na ye eke na biloko ne nyonso oyo azalaki nango jour wana eke wana miniti oyo ndeko na biso aza kale na kini moya azonga poto eza te bino moko oyebi sikoyo mwana poto oyo ayebi ke nasalaka banavete nanga kini poto avanda sikoyo na kini na miniti oke ana issue de secours moko te comment est ce okozala na miniti oyo bandeko nanga baokolanda biso bato bazala na mitema malamu s'il vous plaît so moyen kozala ya osunga Patrick Igor oyo eside kosala ngo te parce que problème ekomeli Patrick ekokomela nga sintia ekokomela bino bato boolanda biso ekokomela yo ya lor donc bakozala vraiment na mitema malamu osunga Patrick Igor de telle sorte que azonga poto la bonne famille donc Igor ekokwela nga wadol ekokwela ya lor ekokwela mpe bato balanda biso ndeko na biso na minute oyo akangami na kini moyen azonga poto eza te avion sili pourquoi Patrick Igor akangami na kini simplement parce que mikolo oso bato balanda mwa Patrick vaccin babi akomi trop souvent plus na kini ke na poto ambo a préféré na ye plus kozala na ye ata mosu aza bamakambo na ye oyo aza mposa asala la longue donc akoma na ye plus na kine ke a na poto et du coup ne Patrick akoma na habitude ya kokendaka kine nde balobaka chaque jour n'est pas dimanche ya tour oyo Patrick ake kine ake kutana na makambo vendredi Patrick akutana nango eza nini Patrick bayibi ye biloko nyonso oyo dans sac ya mbongo bayibi ye atambola na sac ya mbongo na ye na kati ezalaki na bacarte bancaire na ye ezalaki na passeport na ye eti oyo ndeko na biso akangami na kini ana mbongo te passeport na ye ekei donc baséjour na ye na flat esili déjà donc aza vraiment nayebi te nde nasololi na ye je ne peux vraiment pas être à sa place parce que naosentir comment est-ce que ndeko na nga aza vraiment kosouffrir intérieurement. Donc voilà. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Azana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.